Beaucoup de bapalins, ba diaspora, beaucoup de bapalins, ba combattants, beaucoup de bapalins, ba congolais. Au monde entier, na 5 continents, mon kili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue. Info ya sûr. Et repesa ma solo. Dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier. To s'abonner na Congo Dialogue info. Esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie. Francine Ngembe. Wabino Molobeli ya Mboka, sentinelle ya RDC, le prophète King MB Élysée. Lelo na ye na kozwa batango mingi te. Ndenge boso mona na ba petit écran na bino ezali somo. Le gouverneur de la ville, la province-ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, avec Bokilo Naye, général Paipai. Pour moi, c'est Ngobila, na moi c'est Abiselele, bazale kina kulutu. Noko na bango, aza général Paipai. Lelo na bombe libino vrai non Naye. Oya boma batu kuna na esika Ngobila zalaka na bandundu. Boyebi ango malamu. Le général Paipai avec Ngobila, avec Eddie Murphy, bango basangani pona kokimisa Fortuna Bisele la prison. Natangwa Kabila bomonaki ndenge bakimisaki mwana nsemi na prison. Siko lisusu général Paipai Fortuna Biselele aza neve na ye, neve a mwasi na ye plutôt, alingi ba kimisa ye na prison. Yango na ye ko yebisa président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi renforcer prison. Boka mwaki na tango ya Kabila ndenge ba kimisa ki mwana nsemi. Aza na ba dossier grave, balingi ba kimisa ye. Yango yo Ngobila aza mutu yako kanga. Na lobela yo pendant 4 ans pour na Biselele. Na lobela yo pendant 4 ans pour na François Béa. Tshilombo yo kanga ite. Lelo na yeko yebisa yo. Na lansa ki yango depuis vendredi passé. Lelo na yeko yebisa yo ndenge papa sa wana bozala na angele. Ata na départ ya pape bozala na angele. Fortuna Biselele. Très bientôt bazo kimisa ye na prison. Ngobila za na kati. Eddie Murphy, c'est-à-dire Eddie Gambere Mouzira azana kati. Général Paipai azana kati. Général Obed Rouabasira azana kati. Ce sont des Rwandais tout balingi bakimisa Ngobila. Bakimisa ce monsieur de Fortuna Biselele na prison. Alors les onga na la liste sentinelle neko kebisa bana Congo Biselele azana droit ya liberté provisoire te balingi ne bakimisa ye. Balingi bakimisa Biselele parce que le jour où asalaki déclaration à l'obike Tshilombo na ye Biselele bakenda ke pa ya président Mobomi criminel sanguinaire terroriste Kagame jour wana soki réaction salama mbele ville ya Kinshasa ko coup d'état salami Tshilombo yo kakabiso ba opposant auto ebisa ko vérité te olingi bato ba betela ko maboko ville ya Kinshasa est déjà encerclée. Na ba Rwandais touti baza prêt pour na kosala mabe soki ba yebisi bino boye te conséquence était à relais à conseil na minito to a besoin d'élection to a besoin coup d'état te na minito yo na 2019 bino ba Rwandais bosali coup d'état te 2019 2020 2021 2022 na 2023 yo congolais nyonso azana besoin d'élection azana besoin ya coup d'état te yango nazo senga na peuple congolais bozala très vigilant. Na ba Congolais bako voter en Afrique du Sud. Bako s'enrôler plutôt. Ba oui bako voter. Ba Congolais au bazali na France, bazali na Belgique, bazana États-Unis, Canada. Ce que monique Congolais comme canadien. Avant la nationalité canadienne, nationalité française, nationalité belge ou nationalité sud-africaine. Azana carte ya belecteur kende ko funde la police. Na yebi likamuni na zoloba. Vigilance et luta. Et Kenge et Luta, Yozali français, na France, congolais. Ozali français, belge,
comment que soit carte électeur 95%, 95% dans le langage, dans le français, dans belge, il y a des Congolais, des Alliés, des réfugiés. Réfugiés à votre côté. Tout ça, c'est bino mayele. Et pour nous, ça, na sengi, na peuple congolais, bozana kimia. Na le bela kibine pande konangai Joël Condé, Congo États-Unis TV, il y a collègue s'appelle émission yo. Atuna kingali kambo, yandeko professeur Tchakudia alobaki pona Denis Nyakero na Fortuna Biselele. Bo landeke émission na ya 6 minutes. Na lobaki ya za lokola Mossad ngana za FBI. Na osala ba investigation. Na zui makambo ya somo pe ya minene. Bientôt na koyebisa bino. Na zui makambo ya somo pe makambo ya minene. Na koyebisa bino en long et en large. Bozala na patience. Bozala kubobanga te. Nazana makambo. Na likambo tali biselele na Denis Nyakero. Na zui makambo ya minene na koyebisa bino. Mais ce qui est très important maintenant, balingi ba kimisa Fortuna Biselele na Ngobila. Félix Antoine Tshilombo, oza président Bokawana. Papa ya bio, comme président, oza président Bokawana. Balingi ba kimisa Biselele, Ngobila azana kati. Edi Gambere Muzira azana kati. Général Paipai, oya bomisa batu na yumbi. Abomisi batu na kwa mutu. Azanoko ya mwasi ya Biselele na mwasi ya Ngobila. Ngobila lingi yote abomizandu. Ngobila zali complice na ndenge balingi ba faire évader Biselele. Biselele, un de ces 4 matins, à prison, ba kiti na prison, ba kimisi lokola ba kimisa ki mwana nseme. Nazana minga kolobate. Na eko beta kaka mbela. Nasuki wana. Prochainement na koyebisa bino pe na ko répondre bino na mituna botuna kinga na likambo itali Denis Nyakero na Biselele ndenge ndeko professeur Tchakudia sali na sali d'investigation makamba somo pe ya minene mbala sima président renforcer prison balingi bakimisa Biselele. Merci. Oye na société ba société belé boyoka nesate tout comme na ba foyer ndenge moko papa na maman dialogue esate ekoma lobi mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana kongola na wenze pour nini dialogue esate na ba foyer omoni lelo mindele basanganaki basali héros mbongo ekomi makasi mpona dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue Congo dialogue Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sur YouTube.